quartier comme tellement enclavé dans l'érosion que population est comme en souffrance, Maramounion se commis vraiment vivre dans une situation tellement précaire. Batou bazo lela boy mama pango keitala ababitande bakomi donc pasi mingi to zo déclarer banda to banda ki yango kala mingi te elangezo sila to zonga mais biso ko to zo mona bango te to sala ndenge ndi aske biso zo to lela pa bukimesa komina ngai ma to sala li koto to za da babayer baze ebele ko pedre sika eza likamba lipa nguba te ko bandela po lelo mbongo ekomi pasi to pedre ba mapango ebele koto bozwila biso solution te siko to kosuka wapi na bana mai awa koto eza pasi makambo nyonso ka eza ka pasi koto na banzela bandako ebukani ba mapango ebukani bato bazwi ba perte ya mapango bato bazokende kotelengana paro leta telema alandela biso likambo oyo kureza te mai ezate mai passe okosa oui ah mai ezate alors bomela mai nini kasi bomela mai oyo fusha kaka efu emaka na sama bele baki batie basak tala bangomba tala neti mwana azomata auti wapi na mai souffrance na uti musika kuna kota likolo na yoko luka machu koto kota se outi musika kuna likolo bangomba pona ozwa boma libala kuna outi boma libala ozwa mai tia pona nini mai eza pasi koto mai ya régie des eaux eza te tozotelanga na ka mai yango tozwa ya susu oyo banda ba mabulu ekomi makambo ekomi pasi mai ekomi pasi nzele ekomi pasi en plus donc na moi boye ozamwa pasi poleka po bakalaka batu souvent na moi pe bakalaka batu souvent na pourquoi pe vers 18h bakalaka batu donc ozala vraiment na tenti souci na biso ezarara babongisela biso bisika opo ezo déranger biso banda ko ezo kende nzele za souté donc banzela obimela presque pour vraiment nyonso ekufi to vive na condition kura pasi mai pasi nzela pasi makambo nyonso ka awa eza ka pasi makambo nyonso ka eza pasi kura ya pasi mai ya pasi kokitaka na se tozomema mai musika makasi mpona ndimo ke musika tandis ke akotoka mai pembeni te toza na bapompe te awa pompe eza te no kosi bapompe ezali o bapompe awa eza te eza ka baforage mpe eza badistance En pleine capitale, mais nous sommes abandonnés à notre propre effort. Pas si nous avons des chef de l'État. Azana bolingo rosunga mboka. Mais bae o bazan zinga na yako kitantina molongo. Ce sont des vautours. Ce sont des vautours des gourous. Souci na biso eza konza mboka bon conception nzela uyo. Ba conception mai courant poto za bien ne baninga musu baza bien. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. GodA met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité.
Aristote jouer après toi. Donc on la main de la mine. Donc il va tout droit. Tout droit là, terrasse. Ah ok. Terrasse. Donc on va tout filmer après toi, on va tout voir maï. Ça va pas. Abana zali komona biso we twana pasi ya mai ya mabulu banzile zali kobukana biso biso komona biso we twana souffrance zali komona biso banda kuna biso kende batasi batonga ezo mona na shute ekite to sani nga bokolo ba la bibi ni ilungwa nga ya batika yo lokolo bateda banda ko zo kende to komini ko za mabe fobo ya boya ko sunga biso Sula oto to kamai. Yo na age no mabido bido sa kombe litre. Litre. O ma litre. Don okay na ngotu wapi? Kuna le ska pompe za? Na apo banzi ko matana ngomba matiti. Yo ko matana bido na ngomba? Souffrance papa na biso souffrance. Ah bon? Ato zapi? Ato ana kikusa. Kikusa na ya komini. Ngalema. Ah d'accord. Comme ça ba konzambo ko bazolanda ba vidéo ba lokombe ya bongse mboka boza kalime mboki ebunga awa vu que biso tondo kola awa mabulu ezalaka ti ezalaki vraiment donc tozalaki ba voisin na baninga otokabwani na bango nzela ezalaki facile makambo nyonso ezalaki facile mais banda ba mabulu ekomi makambo ekomi pasi mai ekomi pasi nzela ekomi pasi en plus donc na moi boye oza moi pasi poleka po bakalaka batu souvent na moi pe bakalaka batu souvent na pourquoi pe vers 18h bakalaka batu donc ozala vraiment na tenti souci na biso ezakara babongisi la biso bisika opo ezo déranger biso
bandako ezokende nzela eza sute donc banzela obimela presque pour vraiment nyonso ekufi yango nde toza nango besoin yango wana nde souci na biso. Cause nango ezalaki ni mbula olobi mbula na mosala basalaki esilaki te je pense que bomona terrasse ekendaki déjà mosusu kuta ekendaki donc mosala esilaki te yango wana esali bamenance boye bakoza bamenance oyo nyonso bane basala mosala wana. Bon bato bayaka bazalaki engagé mpona kosala bamakambo ya nzela nde babana kosala makambo oyo nyonso wana batikaki mwa place wana nde mbula ye menance ememi parti ndambu ya terrasse nde oyo etikali ope donc heureusement ka tokoti nelanga po soki tozalaki kaka na basaison de pluie donc tolingaki tosila biso nyonso awawa oui tolingaki tosila po ezalaka boye te epanzani nde kopanzana na bambulu nyonso euti obeta koto na mona kutu bomoni mwa ba mapango ekekeke donc so bokepe nande na batiba likolo boye omona pena bandako nde ebukani yongo to singa kaka batala biso na ta koto batala biso na mwa liswa mawa batala biso koto epana no wana tabna liswa mawa papa biso mkolomboka atala biso koto na liswa na mawa liswa mawa po toza nzela ti toza eloko te po bimata na marché eza pasi po bimata na prince donc eza pasi faut aller au temps donc faut attendre. Alors lelo bozomela mai nini awa toza ko na mai ti po mai eza ti souvent mai eza na seku na ibimaka na kati ya libanga mai wana ndi yango na tobikilaka eza pe na position ya bien ti donc esenga babongisela biso mai na po yango na ndi esungaka biso à part wana toza suna mai mosote bongo courant eza ti courant eza vraiment te eza pena ti courant eza ti po nzela ekutu eza te bongo courant siko ekoutela wapi eza ti. Alors message na yo pe bakonza mboka ba Holanda yo basima nini eza euti pa na yo pe souci na bino majeur ezali nini na quartier Kikusa awa na beti c'était na papa nanga sokoza vraiment mutamute mama wana yebi koza mutamute mama yo kabiso tala esika toza tokene ba parents na biso misale ezate tango ola ta souci ndako ekende bana ba olia nini musale ezate mbula pe kune lobinga yo tala biso na liswa mawa tindela biso lisungi na Kikusa awa na ngomba Kikusa botindela biso lisungi na bino basunga biso na nzela basunga biso babongisela biso mai nde yango na vraiment eza souci na biso kotoyo mai courant nzela eza important nde yango na souci nanga kuna mama loko ma mama loko ma kuna mama loko ma Mbote mama komo na yo nani a tozali wapi? Mbote papa komo na nga ma Dorcas toza na quartier Kikusa na commune ya Ngalima. Kikusa ezali Malweka? Quartier Malweka. Ah toza Malweka. Yebisa biso
condition nini bozo vivre nango awa? Condition to vivre nango kota mai, nzela, mabulu. Donc to vivre ka bongo courant zati. Oh ya solo? Ya solo papa. Wana courant te? Courant zati. O mai ya régie des eaux. Ezapete to pe na mai ya régie des eaux te ka mai ya ba succès to mela. Ya ba kulu na pe ko bundo sutu ba vuza ngo komo ke luka mai ba mboka msusu. Kana to za boy kulu na pesa na milia boy. Azali bazanga te ba kuna bazanga mboka. Kala mingi te oyo ka ba bunda. Awa. To bimambangu. To bimambangu papa. Ba yanda bisana masheti. Sikoyo oumeli pe déjà a moi muke hein? Na umeli a. Betela biso lisolo nzela o ezala ka boy. Nzela ezala ka boy, nzela ezala ki terrassé. Ba chinois ba bon conception nzela, siko terrasse ngo ebukani bato kufa biso to perdre mapangu, il fallait batinela biso susu bato mususu ba ko bongisa. Nzela o bazongisa ngo terrasse ndenge ezalaki. Bato bakufa koto. Bato bakufa, ba perdre bandako ebukana makasi. Oh, toza bandako bato. Toza mapanga bato bukani dikolo ya mai ekite bele terrasse basala biso za terrasse mukie. Siko fa fongo na biso terrasse munene. Ndio basala na malweka. Alors souci na bino siko ezali nini pe bakonzi ya mboka par rapport à la situation bozo vivre dans la quartier au pe na commune na bino? Souci na biso ezala bakonzi ya mboka bongo sepso nzela uyo. Ba bongo sepso mai courant poto za bien ne baninga musu baza bien. Oh, babeza le kuta. Eza le kuta te solo. On vivre bien. To vivre bien te papa. Bilo nyonso pasi. Mon konza mboka kama wa bongo sepso nzela tina ba chinois ba ko bongo sepso terrasse ba sala sepso terrasse munene o ko sipoto ba mayo uta ba ipenya. Bat ba kufi ba perdre bana na ba terrasse mike o ba salaki. Alors message na yo ya suka otali caméra mokonzi asimba nini uche pa mama Dorcas. Mokonzi asimba terrasse mai courant. Oh, biso to ngo posa na mitio. Merci beaucoup. Mbote ndeko kombo na yo nani tozali wapi? Mbote papa. Mbote papa. Tozali wapi? Tozana commune Ngalima. Ovandi a mwakala? Na umeli Kombo na yo? Kombo na nga Liliane. Mama Liliane yo umeli awa yebisa biso abo vivara ndenge nini? Papa biso condition za kaya mai eza pasi kureza te. Deo banzele zo buka na bandako ezo peto perde bandako. Nde toza na posa mokonza mboka aya kozwela biso solution pona ndako pona courant ndezala te ase bukani. Oza na courant te? Courant eza te. Koto? Courant eza te. O ma ya régie des eaux. Ma régie des eaux eza te. Ya solo? Okosa. Te na okosa te kuti na minute na uti mai na zana bidon na uti musika kuna kota likolo. Na yo ko luka mai tu koto kota se. Outi musika kuna likolo bangomba pona ozwa. Boma libala kuna. Outi boma libala. Ozwa mai tia. Pona ni. Mai eza pasi koto mai ya régie des eaux eza te tozo telanga na ka mai yango tozwa ya susu o. Alors ce que mai o tu kozwa ezali ya pompe to ezali ya forage to ezali ya source. Eza mai ya forage te eza mai ya susu tozo zwa kana pasi kutu omona pe bakulu na bayeba panzi yango to komo ki etelanga na ko luka mai ti na ngolo mingi kuna. Bakulu na susu abazali. Bazala ebele koto so to nika bilamba botika na bilamba bokimi bokeye. Mbula kaka bambula ndenge zo beta yango ezo memana bandaku ba terrasse zo bukana. Toza posa ba bongisa biso terrasse po moya ko lekeza te poto kezo ata bidamai. Alors message na yo et pas mokonzi ekolo bato bala na bino basima nini oyo uti pa mama Liliane. Susi nange za babongisela biso nzela kurape za te tolalaka molili babongisela biso nzela eza te nzela eza kobeba te ase bukani na ba mai forage basala biso ba forage. OK, merci beaucoup maman Liliane. Mbote ya kombo na nani? Mbote kombo na nga Francine.
ya Francine. Ah, tozali wapi? Toza Sangamamba. Toza Sangamamba. Ah, Sangamamba. Kota Kikusa. Toza Kikusa. Po nabi ke Sangamamba ezala ngambo kuna. Sangamamba kota se ya Kikusa. Yebisa biso koto yo bozo vivre na vie nini? Koto vraiment vie eza difficile. Problème à mai, courant, ils ont pas si vraiment casse koto. Problème à mai na ndenge nini? Problème à mai pour mai ezate ba mai to ke landa ona ba source kuna na se ya ngoni za pas si koto. Mai ezate? Mai koto ezate. Bon courant. Courant pezara keba ka bongo. Alors, bete biso moli solo muke na boyebi na yo. Awawa to yesika to moni ba mjele za kobukana, to mo bazotonga pe ba terrasse. Batu bazate to tamoli njela mulai batu bazate ba ko boma pe yo mutamoni ka ebembe soko muta kufi. Ezaki no neni tche koma mabulu boy. Ezaki bambula oyo utaki kobeta nde buka ki va makasi boy. Bambula landana ki 2 jours wana nde mema terrasse nyos. Bambula la terrasse mema kiango. Bambula ebeta ki makasi wana nde landa ebuka ba terrasse yana. Okosa. Tienze solo. Terrasse kilo bongo kina mai. Kende na mai ebuka na première fois 4 première, les deuxième fois soit 4 ans, les Kenyos. Lorsque bozo vivre makambo na commune abino quartier na bino ba konzi bazo tala abino. Te ba ya te. Okosi. Ba ya te. Mokonzi ata moko ete. Ata moko. Bourgmestre. Mutu te. Alors était que vous allez mon mboka condition bozo vivre nango. Je crois très bien que ça la bino pas si vous avez besoin de vivre le roi mutunyo surtout à Zali na ville province de Kinshasa. Alors message na yo, mais souci na yo majeur ezani n'est pas ba konzi ya mboka. Po ba hotel biso makama banzela ba bongsa ba kunda mabulu oyo ba mai ba yo bongsa courant pe kota to sepela. Kole kota. Ba posa na biso ya ngwana. Mais ba singa pe kulu na makasi ya. Koto kulu neza makasi zongi kutunde. Bazo bunda ngamu na ngambo bazo kale batu kobotola biloko na libulo o kana libulo nzambe na nga tozonga bien hein ti sobo système no avant bobi mine bino ozongi. OK, merci beaucoup, le message est passé. Mbote ndeko comment on nani kombo na nga Mabeloti. Mabeloti a tozali wapi? Wana ngomba Kikusa. Alors yebisa biso condition de vivre ni bo na ngokoto actuellement. Bo biso aba condition ebele za ya pasi. Nzela eza pasi, ma eza pasi, courant pe eza pasi. Ba condition misato ya ngwana tozana ngo. Yo moko moni nzela oboyeli libulu donc yango ka to lekaka. Ba chinois ba saleme esimbite ebebi makasi to leka na condition mo ya pasi. Bato ba matana ba mai na ngomba wana de pasi eza makasi. To ana souffrance. Ya nzela makasi. Alors cause ya nzela oyo ezali vraiment nini esalengo boy. Bon nzela ezali bulu da banda kala. Siko tangu bango ba yeko sala basali bien te ba provoquer ngo lisusu de ye lisu ya grave. Nzela oyo. Ingo baki bato basala ki musa basala ngo bien te. Basali bien te. Ya solo. Ya solo. Ba chinois wana. Ba chinois na basali nzela bien te. Terrasse batonga keza bien te bambula kutu ya liboso ka yango ebeti me ebuki terrasse nyonso. Odo ezanjela tonga sika. Batongi sika ne umeli pas même 2 années salité. Oh. Même mbule memiango. Mbule memiango nyonso. Okosa. Terrasse wana na kati te nyonso. Na kosa te. Mbule memiango. Oh bokita kuna botala yo moko moni venime sami kuna. Alors na nyonso tu eza olega koto bomona kango bakonzi ba ya otala bino. Bon, tout le monde a bakonzi yango te, tout le monde a bakonzi koto te. Po to pesa makamba ngo na maboko ya ba na koloba ya banani. Banani na koloba, ba chef du quartier nde bayaka, so ba nde tozana bango, so bazui makambo ba memi kuna nde zake. Toke pesa makambo na ba nini o bobenga mani. Na maison communale wana. Tata to pesi to mona action moko te. Basala elo te. Basala eloko. Te basala eloko te po biso nzelo e banda kala. Basala ke eloko te. Alors message na yo ya suka bakonzi ba otala yo souci na bino ou ya yo ezali nini pona millier na bino. Nga souci wangeza po koto tozada ba bayer baze ebele. Ko pedre sika ezali kambali panangu bate.
kobandela po lelo mbongo ekomi pasi to perdre bamapango ebele koto bozwila biso solution te sikoyo tokosuka wapi na bana towana posa nde ya solution bosalela biso nde koto libulu oyo mpona bandako ezokende mingi bato batelengana na bana yo momona bamapango nde ekei bazwila biso nde solution oyo nga naza nango yango wana bazwila biso solution ya libulu oyo nde ya mai koto tosufaka mpe na mai makasi toza kati ya capitale ondire towana bamboka boye te fo bazwila biso solution. Ok, merci beaucoup. Merci nasuki yana. Toujours on face à l'annonce. Mbote mama kombo na onani? Kombo nanga mama Asina. Mbote. Mbote. Mama Astrid. Yebisa biso atozali na commune nini quartier nini? Oh, quartier Mungafula. Quartier Mungafula, donc ngambo wana ngambo nini? Oh, nyonso ezaka Kikusa. Okay. Nani avenue Tumba. Yebisa biso condition nini ozo vivre nango awa? To vivre na condition kura pasi, mai pasi, nzela pasi, makambo nyonso ka awa ezaka pasi. Makambo nyonso? Makambo nyonso ka eza pasi, kura ya pasi, mai ya pasi, kokitaka na se, tozomema mai musika makasi. Pono ndimo ke musika tandis ke arotoka mai pembeni te. Toza na ba pompe te. Awa? Pompe eza te. No, kosi ba pompe ezali o. Ba pompe awa eza te, ezaka ba forage pe eza ba distance. Alors mai obo kina kozwa omataka bangomba tipo kita tina mai wana ya se ya mai ya forage te tokitaka na ngomba ya makasi eza mai ya susi tokitaka penza na se tozomata bangomba ya kotia mabolongo na se tomataka penza normalité tozo souffrir kote ya mai penza mai awa koto eza pasi makambo nyonso ka ezaka pasi koto na banzela bandako ebukani bamapango ebukani bato bazwi baperte ya mapango bato bazokende kotelengana pano leta atelema alandela biso likambo oyo mapango bato baperdre yango ezalaki no ndenge nini kobukana kaka soki bambula ndenge bambula ezobeta boye bamabele ezobukana ndo bandako ezokweya yango bamapango ezobukana makasi bamapango awa kote ke perte ebele bamosusu bakomokende kotelengana bamosusu bakomokendaka kofanda na baeglize mpona bamapango ekei nyonso boye na se kuna bamapango nyonso ekei banda makambo ekomeli bandeko baperdre mapango na bango même bafamille bao baperdre bana na bango est-ce que déjà bokonzi moko abeti tour koya ko rendre oyo ezali bongo bahabite ya koto visite par rapport à condition bazali kovivre nango nanu te ata mokonzi moko nanu abeti turu koto te apare kaka toomona kaka bachinois ndo bazoya kotala mpona kobongisa nzela nanu tomoni ata mokonzi moko te ata bourgmestre aye te nanu te tomoni ye nanu te ata gouverneur de la ville nanu tomoni ye te badepute na bino provincial bovota nanu mpe tomoni bango te tozomona bango te bomoni bango te alors posa na yo ou souci na yo olingi nini pona quartier na yo message na yo o lancer et pas mokambi kolo aposa na nga kaka eza kaka babongisela biso nzela babongisela biso bakotisela biso kura na mai balandela biso bamanani oyo ebukani bamapango ebukani na se boye mpona bakolo mapango bazonga na bamapango na bango posa na biso ezaka yango wana mpona nzela biso bamosusu toye kofutela bakoto oyo toye kolanda prix ya bandaku me bandeko bazolinga koya kotala te mpona nini mpona nzela baokoka koya kotala biso te mpona nzela eza pasi bakoka na bango te bamosusu bazoloba te tokoyaka kotala yo te soki olongwe kuna ndo toye kotala yo siko tozokabwanaka na bafamille boye mpona nini banzela eza pasi moyen ya kotambola eza pasi ata nga nde naza boye nakoka ata komata boye nakende pompage nakita mpona nini ngomba komataka bangomba na tozokoka te
nyonso bango batozomataka yango mpona banzela eza ya mabe makasi. Merci beaucoup, le message est passé, maman. Mbote ndeko kombo na onani? Mbote kombo na ngai Mayulu Mindosa. Ndeko Mindosa, tozali wapi? Tozali poesima na commune ya Ngalema na quartier Bumba. Si veni Tumba. Tomoni yo awa wa ozali habitant Koto? Oui, nazali habitant Koto depuis 1996. Alors, yo peno yebi quartier malamu, hein? Oui, je sais très bien, yebi quartier très bien vraiment. Alors, okoki kobetela biso lisolo na mokuse awawa ekomi boye ndenge nini ezaki nini yango rendre lelo tomoni quartier komi mabulu ya minene? Oui, merci beaucoup. Je souhaite les bienvenus à président de la République, à Félix Antoine Tshisekedi. Bon, tout ça qui vraiment très bien. Très bien. Toyo comme on a président a souhaité les bienvenus. Abino, Bayimboka, il faut na bon la bino route des principales à venir, route principale à Nzolan. Toyamba qui est, tout le monde qui va chino baye, ono baye ko c'est la biso principal bon c'est la biso quartier mais baye toujours ko lisa biso kaka. Soko tali bonyo soko na ba mapangu ezala ki banda kunyoso ekei ba sali biso terrasse ya mabe. Donc bah c'est terrestre il fallait que matina suka ya mai et comité en plus ba succès ngo awa ce qui me voula et beti mai donc ezo déborder na ba niveau donc mystique tra karatinga et kufi donc nzela ya kobimela ezali susuté soko mati côté bo nzela ezate vraiment ezate donc nyonso tourna parce que basaki route Nzolani. Oui, parce que basaki route Nzolani na poste banda kala suki basalaki yango te. Tout ça quand même ça va ma pas on a besoin zalaki mabulu et bouger quitter mais ba chinois tango ba yeboye mabele ningani ba terrasse ba sali tout ça est compliqué sur la situation là ni to va momke parce que le route Nzolani ba te belé ba benyango ba yamaki yango le roi le bienvenu comme na maloe ka ko bana ipeni wala nzele zala quitter ko ba promobati zaka zelo makasi ba to ko leka ko préférer ko leka na nzele ya Don Bosco na ndenge ya sima mais ba tongi presse Nzolani ba tu ya kuna baloba qui soyez les bienvenus route Nzolani mais nini ni bino awa boyambi yango malamu te pona bino bomona le ezali kama. Oui ezali kama parce que to moni que to c'est vrai quand même ndenge to mona qui président de la République a c'est ça biso to yamba kitoko mais depuis 96 jusqu'à aujourd'hui na yo mona académie jusqu'à 2023 je sais que na kine sengo mingi mais après quoi arriver à kosala moi ma kadami to ko mona ba chinois ba ye président de la République avec no bosa musala malamu et c'est ba yimboka to kine sengo mi quoi arriver na bango ba chinois ba ye ko sala so eloko mo e ko détruire quartier tout le donc a détruit tous les quartiers même si nzela ya ko bima même si route nzola na ezate ya ko kata ko sima luka ezali sous-souté donc to ko vivre le ba habitant to na kata village. Bozala kata village, est-ce qu'il y a bozala couranté? Oui, couranté. Aussi couranté. Ezali. Couranté. Mai ezate, mai passe. Okosa. Oui. Ah mai ezate. Alors bon la mai nini kasi. To mela mai o fusha kaka, e fuye makana sama bele baki ba teba sak tala bangomba. Tala neti be mwana azomata auti wapi na mai souffrance. Bana bakutela makambo awawa. Bakondi baza ko rendre bino visite. Aucun mon conducteur a été relègué à ni ministre, ni bourgmestre, tout ça. Bon, je vais poser des questions. Dans l'âge, dans 1997, je posé moi question, si le lot, bourgmestre, combien d'anglais, tu as vu comment on a été? Ah, tu connais ça, toi, na TV? Oui. Tu as vu comment bourgmestre na bino? Pour ça, non, bon. Pour ça, non, bourgmestre na bino, il été. Tu as vu comment on a été pour notre monnaie à se présenter, tu as vu été? Ah. Oui, je te dis le vecteur. Alors, on a visité? Non, pas encore. Banda qui bokondi aki. Oui. Tu as bien été. Gouvernement peut dire combien? À combien? Ah, tu na to aleki kututé, to moni été, ilogoté. Batu bazo lela bo mama pango ekeitala ababitande ba komi donc passe mingi to zo déclarer banda to banda ki yango kala mingi te elangezo sila to zonga. Mais biso ko to zo mona bango te to sala ndenge ndi aske biso no to lela pa bugimesa komina ngai ma to sala li. Peu en plus to yebiete. Na to mona été. Alors message na yo ya suka et pas ba kondi nyoso. Sangisa ba député provincial Bovota, national, bourgmestre, gouverneur de la ville, chef de l'État,
message na yo ya motuya ezali nini oyo utepa na yo message na ya motuya ezali na pesi merci na président de la République Félix Antoine Tshisekedi message na ezali avenir ya biso ya lobby parce que ceux qui avenir na biso ezali bien to soutenir président de la République to pesa chance to zala na pour azo continuer conseil la biso bolamu mingi mais eloko mon nazo regretter pour na ngai pour na ba député au biso voter jusqu'aujourd'hui na tout monde bango te aucun député au aleka même si na route nzola na tout monde a été que aiko joindre biso ka que to se planai mais message na yo ya suki ezani pour na bango nyonso bon message na ngai ezali na pesi bango merci ba continuer na service na bango. Ah, merci kaka. Merci. On peut bon merci. Oui, je te dis la vérité, na pesi bon merci, ba continuer na musala to na bo baziko sa na mboka. Ah, walo kani bango te na l'élection prochaine. Na kani bango te, na souhaiter ba les bienvenus. Ah, merci, on est à suspect. Non. Na souhaiter ba les bienvenus année prochaine to kutana. Oui. Oui, ça année malam te. Te, ça année bien parce que tous en a vu quand même Nzambe abattre les biso kufite bango pe baza toujours à bonne santé et on a souhaité les bienvenus Nzambe abattre merci olo aza tous en a bango ensemble longo oui merci beaucoup, le message est passé. Merci beaucoup, bye. Mbote ndeko kombo na nani? OK, merci, bonjour. D'abord on peut se venir merci de vous pesinga maloba. Moi je réponds au nom de monsieur Teddy Gaston Moussemena kombo na nga wana. Ah, Bisika Tozwami, nous sommes dans la commune d'Engaliema, au quartier Bumba. Et Bissoa Tozali, c'est l'avenue Tumba. Tumba, c'est l'avenue Moko historique. Puis à Kala, Toyebi Yango, pour Ngaï na quartier, Naza à l'éloté. À l'éloté? Naza à Kala na quartier. La parcelle fut achetée en 82. Doza qui simbi à Koto. Ah, voilà. Donc, nous avons vraiment monté à Kala. Voilà. Alors, Kalabiso a venu, qui ont vraiment bandi, et banda qui banda na makadamo route nzola na lelo is asphalté. Kobima ti peine na prince ya marine. Il peine na nzelo yo. C'était exact avenue Moro Munene, une grande avenue Munene Moulaï. Moi quand mon père, mon défunt papa quand il venait pour la misala yanda quoi, ça y a na magiris na ye, na mutu kana mune pour nous déposer biloko et les gens du quartier à Kalabazala surtout ils peuvent te le dire. Mais les lots, c'est vraiment marrant et au monde la situation de comment vivre dans le quartier. Sur les autres là, on a banza sur vous balancer caméra, vous avez tout moni liboulou, kitimuke liboulou donc quartier commis tellement enclavé dans la érosion que population est commis dans souffrance, Maramounion se commis vraiment de vivre dans la situation tellement précaire. Alors que liboulou koye ba histoire na on a nengé banda qui à l'époque même avant Ngaïna déplacé dans Lungwa, parce que j'ai quitté les quartiers en 2013, 11 ans après je suis revenu, l'an passé, dans Zongakiawa, dans Komawa, le 31 mars, il y a l'année passée, ça fait déjà une année. Oui, tout à l'heure, sur caméra. Alors, les boulots, na Kendaki, les qui n'a tiré qu'il y a quartier dans Banani, voisin, Ngaï, petit frère Otioloba, c'est mon voisin d'ici, les boulots, ça qui boité. Oye, bon, moni, les boulots, comme il peut les boulots. Tant on peut na yaki, na kuta ki yango pe monene ya monene obomoni lelo yote. Ici kuma ki na moi niveau mo mais ça y quand même ozomona bon, c'était aussi à nuancer. Mais na yako kuta ba chinois ba sali ka niveau. OK bien sûr. Chef de l'état na bolingo na ya kosunga ba imboka. Azui ba initiative ya kotonga ba infrastructure banzela banga mususu nyonso tozomona misala ya chef de l'état. Mais ya pas ezali ke ba o baza kosala misala bato. Hein? Bah, ceux qui sont chargés à Rosala Yangoko, parce que le chef de l'État de Roya aussi. Technicien, béba ministre. Non, ça veut dire quoi? Tous les ministres sectoriels. Il y a Makambo Etali ou Moutoya ITPR. Tous les Gérard Makambo Etali va marcher à gré à gré. Tous ma société ACGT, Agence Congolaise de Grands Travaux. Bazali ba institution en quelque sorte au Etali Makambo Yarotonga Mboka. Mais tant on misala o ezo salama. Route nzola na oyo ndengele ki auti koloba ezala ka toyeba yango bongo depuis l'époque belge ti na ndenga na longwa ezaka asphalté te fachi aye asali effort ba asphalté nzela tango ba asphalté nzela ba bibo ba kanisa pe biso koto na kosala ba caniveau na yebisa ngai asali mabe
Mais est-ce que tokoki ko kita na Cameroun tala, est-ce que ça c'est un caniveau ba go sala pona secteur nyonso. Ba sala d'abord musala ya mabe. Soko la ni histoire na ba bazali sur place ba ko bisa moyibi elega kina nundelo. Banani, bana koto. Mais d'abord les ouvriers qui travaillent avec les Chinois, bana koto te bana koto ba sali lo. Juste question pour to yeba. Voilà. Ba ouvrier bana ko travailler na chinois. Koyiba matériel, koyiba biso mo ba congolais bande on a biso moko qui sont en œuvre. Koyiba sima, koyiba libende, tout ça. Nyonso ane zo salama pona nini? Tango musala zo salama. Commission mo ya contrôle pe suivi ezate. Or bato baza censé à kolandela misala o bazali, mais moi ba ya ko contrôler ngo ezate pour kania kanele kibango. Gouvernement congolais bimisi mbongo basa la bato musala na quartier, est-ce que musala ya boy? Caniveau esali même na habité. Pas même 2 ans. Pas même n'a que 2 ans à musique, pas même une année et demie. Ah, une année n'est pas quitter. Et les congos à la une année. Ce que c'est bien. Parce que moi je solo. Vous en prendre. La une année n'est quitter. Ah beaucoup ça bisoté. Non, on a une masse na kuta kiango. C'est que certainement ça déjà na une année. C'est que une année na quelques mois. Parce que Boukani. Mais kala yango tala e Boukani puis o etikali kolongwa na likolo ya tumba. Plutôt na awa amona la caméra to visiter ngo so rotali yango ndenge ezali ozomona yango ke e matiti ti avenue ya Lingimbi mais tala o etibe etikali il y a des fissures partout et partout mais olobi makambo est très important en tout cas na sepeli oui o pesinga ndingi s'appelle ça le mois tamulai sko yebisa biso na nyonso yo lobby mais quand même bozui visite puis ba kondi même ba député yo vota ki na oisika dommage que comme on a ba drame ya bozo salama aucune visite ata autorité moko te ya mboka kobanda na gouverneur ya ville le fameux Daniel Bumba oye koza la gouverneur pour na yezaka kovanda na kiti pe terrain ni na kita. Il y a football na quelque part na stade de martyrs ou na terrain à football ya ipen parce que biso na habité bon tuna ngana tangi kutu kombo na e monsieur leki tuna na bana o bazali aso ba koyiba komba gouverneur de la ville ya solo même auto atambola kaiba na kombo na iti aibanité selon yo mais vous êtes là, vous avez du matériel avec vous, vous avez la caméra, il y a le micro, ça la micro baladeur. Ngaku na auto cité kombo na mais ce qu'on a avalé en salana nous moi exercice à mukeka to sungana tuna ba imboka baza so ba ibi kombo ya gouverneur. Ezamawa ni gouverneur ya ville ni bourgmestre ya commune ya Ngaliema. Ah okusema kamte. Nazolo ba makambo nazana tina kokosa te. Nazana intérêt mo de na bango. Ayaka te. Bayaka te batikala koya te ata na lisolo ya pamba toyebi bango te tomona bilongi na bango wana awa te. Toyebi bango te. Ba députés provinciaux même les députés nationaux sont aussi censés à la rapper ronde. Parce que même député national où ils sont liés à province à Kinshasa. Ville province à Kinshasa c'est ça yo. Ville province à Kinshasa ils alli na 24 communes. Même un député national, faut y descendre na chacune des communes, chacun des quartiers, il y a province na yo. Oye bakota là, na chaque recoin, il y a quartier, il y a commune, il y a 4 provinces na yo, population, il y a recoin les autres vivre ndenge nini. Babilo ko tozwa ba image na bilili na ba téléphone, quelques reporters netibino boy ba yape to tinda yango ekenda to mona même eleka na ba chaîne pe mususu commentaire mais eloko mon côté oyo aucun signe y a part y a comment on ne serait-ce que bourgmestre s'est mobilisé dit bon ça va il faut na kitambango plus pire on a un bureau du quartier Bumbaki là na mona même pas un chef du quartier hein. Aïe même à travers ma chef d'avenue ou de rinae au peto yebité à soki ba existera tout o ba koyi ko banae bandata na ndenge ya seki to moni même chef d'avenue aïe a établi rapport moi azu commentaire a bengi sita sous média boyé population lobby allez a sangi si document on a dit bon ça va mobilisons nous to bureau du quartier on fait ça rien du tout
Donc nous sommes abandonnés à notre propre sort. Ah, bien sûr. En pleine capitale comme ça, vous abandonnez. En pleine capitale, mais nous sommes abandonnés à notre propre fort. Pas si nous avons été chef de l'État. Azana bolingo kosunga mboka. Mais bae oh bazan zinga na yako kitantina molongo. Ce sont des vautours. Ah, ce sont des vautours, des gourous. Batumabe. Entourage chef de l'État. Basa mabe. Ya solo. Yo kasi entourage à chef de l'État, ça dit quand obasana pembeni na bureau. Même ces gouvernements là, ça fait partie du chef de l'État. Si. Le chef de gouvernement là, ces chefs là. Le premier ministre. Alors, la chef d'ailleurs, parce que c'est la première ministre. Quand elle est là, qui lui a nommé à ce poste? C'est pas le chef de l'État. Bon, il est chef du gouvernement, la chef de gouvernement qu'elle est. Avec ses ministres, il y a des ministres sectoriels, nationaux qui t'a ba gouverneur, ministres provinciaux, bazali attaché na gouverneur ya ville. Qu'est-ce qu'ils font? Bazarwa pipo ba ya ba monape commune ya ngale ma précisément na quartier Bumba na Bini Tumba Otozali. Dikolo ya kosanga nzela, dikolo ya kosanga nyonso tala. Tozana problème na nukoto. Mai eza pasi. Mai. Oh. Mais vous avez régi des heures té. Ba tu bazo régi des heures la nzela nini? Ba tu as régi des heures la wapi. Ah wow. Alors ya ko katsa na libulu. Mais tozala ba du sérieux. Tout ça, un problème. Mais si on dit qu'à niveau de Boukanyo qui est tinacé, tu verrais il y a une source. Dans Katia Grotte. Hein? Bisonio soto bika na maïwana. Mais c'est ça maï qui toko ya romela. Mais sauf que ils allaient à distance, bah condition roto qui la yango tout ça. C'est une source ya maï. Et ça m'a bêté. Mais si quand on que négocio yango ils allaient distance ya makasi. Nyon sont pour la nini état yanzela ils amabe. Bah forage, bah oyo. Bazwa ki moi mawa ya kosala ba forage osoro ke likolo au mati po bimana arena biso ba benga ngolo mingi forage wana apparemment zo fonctionner te po libule to ko kata na même kuna donc ngolo mingi ezaka awa non ezaka à moins distance parce que ezali à moins distance moko ya quelques 15 minutes au komina yo po ezangomba kala tango makambo ezali ki bi osala pe 15 minutes pour mata ozo ke bi mabulu ndenge bebisi quartier yango esali boye au moment na forage installé so qui tina se ba forage communément appelé na ndenge ba kino ya foko à pompe ya pomper boy et zali en assez c'est un exercice mais soro que il y a toute une foule tout un monde wana c'est beau na se ko kitana se donc oto eza ne sika moto tambolo zanga omona libulu problème ya mai poto zangi nzela problème ya courant ala hein papa na biso oyiko zwana basinga na biso ya kitoko oyo vraiment osomona tala basinga kitoko ah wana eza singa mabe na kitoko papa eza mabe monde ya kitoko tozana yango eza singa mabe tozana yango ya kitoko toloba nini eza mabe merci pour ozana biso komona kiza mabe mais soki batu ya ba autorité mboko bazali pe na temps komona kiza mabe tongo sala boete nyonso eza ba risque soki bo kilobi wa muta ko fa ikuna na courant vous allez condamner la population pour population a commis ça là où babenga autosuffisance voilà et logo eza malamu te to sungana ezali télévision alors yebisa biso souci nona mokuse posa na yo ou posa ya babitano surtout bazali na quartier na yo message na yo ya motuya et pas mokonzi ekolo na gouvernement na ye mobimba basimba nini oyo uti epa ndeko tedi. Ok, merci beaucoup pour la question, c'est une question capitale. Comme résumé na Kolobaboué, je vais exprimer mes besoins en disant ceci. Il y a liboso nazo senga na chef de l'État. Toyebi ki ozana souci ya kosunga mboka o. Ozo sala volontairement tozomona. Mais il faut comprendre le moko ke effort nyonso ko yiko sala soki za accompagner na suivité. C'est que nyonso ibandoke ndeka ka zéro. Et comme ozo finga meza ya yo chef de l'État. Yango ngana ko proposer pour ngai. Parce que récemment on a vu les Chinois baota ekuyawa ba ye soki à 3 ou 4 reprises ba ya balandi bango ba non mutalanda ki ba chinois azalité ça c'est une fausse information. Okay. Parce que ba ya kawa ils ont fait des signaux ba même petit pananga ba tie ba signe on a compris que pour pouvoir côte sabatera c'est donc ils doivent reprendre leur boulot. Bref. Alors toboité ba chia ba chinois ba koya kozongela to éviter à quand to kaki ba soupçon que non bazo c'est la fête il y a 30 juin les cas. Aujourd'hui nous sommes déjà les 5. To éviter ce qui n'a fait un mois de juillet bamboule koya kozonga. Pour nanga je propose ceci. Chef de l'État to ebi koza vraiment chargé et surchargé na maromyamboka ota la est de la République ota la bota la nyonso to yebi yango. Mais et l'autre tozo senga pona biso toza koto nous faisons aussi partie du peuple congolais.
sunga biso de façon que misala osoke ozonga créer ba commission ya suivi pe ya contrôle ezala makasi ba société le roi ba ACGT ba sala misala na bango ndenge sengeli po musala so ezo salama suivi ezali moyibi moye salama ekozala te pe qualité ya musala ekozala kitoko po sunga population ya koto ba sunga biso ba salela biso dibulo ebonga malamu tozo passerelle awa pont ya kitoko ba eba ndenge nini ba ko sunga po prouver que maye zo moya kokota courant zo moya kokota tozala pe bato to ba ko récupérer ba mapango na biso ebele ya bato koto voisin na bino bakenda mais ce côté là ta ba voisin na nga oyo ba comme vivre car pour na ko vivre nga moko naza na risque bato susu ba kenda nde ba chola ba ndako ebukana ba kenda bato mis bana misato bakufaki awa na si sur landia béton ekitaki ya babilo na bonge bukana na Jean Maria ebomaki bana misato ya mike bokoki kokende bo vérifier témoignage alors basunga biso de façon que misala oyo esalama cette fois-ci avec un bon suivi un bon contrôle pour to bénéficier pe na qualité ya musala ya malamu eloko nga na kosenga na bango yango wana pour le reste ba o nyonso batikali miyibi ya mbongo ya l'état ah justice c'est ça la musala na pour oyo ezali ko sakana na mbongo ya l'état. OK. Merci beaucoup de côté dit le message est passé. OK. Merci na pesi bino pe merci ndenge bokanisi biso koto. Merci. baninga bakima yo pona solo mapeka solo mutoki to solo nyonso ya nzoto komitungisa te po solution na yo emonani société God Aid ememeli bino crème miracle produit ya sika et salami na misisa banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto tika kosalela badeodorant pona kobomba solo ya nzoto na yo pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto po okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours elongo na crème miracle pesa ntunga oyo ekokani na yo